bozwami kati na mabota na bino c'est vrai te Face TV chez vous ezali ko ya émission Face Télévision oyo baso ko sala découverte pe ba descente pour na tiana ko yeba ni nezo ko lega kati na mboka na biso tozali awa na Selemba en direct na balabala Iloa esika wapi to découvrir mosala nzambe moko ba biso na sango na la personne ya apôtre Kinzomba nde toza ana baba Iloa entrée ya sana nde toza ko kita malembe to tuna soki ba yebi awa c'est vrai azali moko akende sango penza na awa na Selemba ou pe na Bumbu ete moko na prophète pe azo sabi kama minene pona koma mfuki mbango na ma oza na possède to loba que pensez-vous de Fukimbango pour notre Mboka na Congo? Peut-être Mboka na Congo, c'est une solution et belé, mais on nous a fait voir que à partir de l'apôtre Oyo Kinzomba, de Azama Kabe belé pour notre Mboka na Voilà, tu as une grande équipe accompagnée. Il y a Josué qui n'a vu dit, Pé Sangla, de Antra Sana, et tout qui t'a malé, Toyeba, et c'est vrai, Face TV chez vous, et allez yoko émission de Tambo la Penza, Naba. Na ba commune pe na ba province nyonso peut-être ko lekana kati na mboka na biso Congo vraiment matondo mingi je crois qu'en complicité avec la régie tolanda mo mokelo yeba kitoko ya Motomoindo auta wapi ezali moko ya chanson oyo ya fait ki amonga na mateta oyo longona mwana ayembaki ko tuna ete Motomoindo auta wapi c'est vrai c'est une grande question au-delà de conception nyonso Motomoindo auta wapi pangatazo ba mindele bali ko sala bango ba statue Jésus ba monsie moto ya pembe mais Satan a monsie azeli Motomoindo mais tebita c'est réellement Satan azeli noir toi azeli mundele il y a à la découverte il y a les cam oyo ya Motomoindo auta wapi na grande équipe de ko kene malé mais c'est vrai que na croisement ya Iloa na ebite oyo croisement ba nini Petit Sayo. Ok, tout le monde est de biso mokazali de kombote. Tout le monde a na Iloa na quoi ya Petit Sayo. Toujours ça la découverte il y a prophète moko babenga Kinzomba. To aka na sango prophète moko munene pela na kati ya Selembao. To ebita so oui parfois naka. Bakizo mafana alpa na biso système nda kuna ya wana kuna. Bon va na longo o remakarani pour la tiena yi. Pour na yepe na mamne nyo se marcha bien aza papa moko donc aza reconnu aza pe bien asa la mamne nyo so malamu. Est-ce que vous kisabso malamu la kisabso sikazeli? Photo qui ne vous na la pas. OK malembe. OK. Yenge mama to yeko découvrir sika apôtre prophète Kinzomba zali awa OK tu na posa na pa maté sangone penza etaboli mingi ete moko na ba sali munene kati na Selemba to na Bumbu ezande prophète Kinzomba déjà na posa to sona c'est moi ezali to mona ye OK merci papa. Yenge papa. Matondo mingi tata nseka boni bino. Très bien papa langai. To yepena awa musika to kitiko na sana baba Iloa toujours tout malembe mais nzamba sungi biso de to kutana yo. Bonne santé za malam. Ingeta na bisunga bandongo vraiment lolinge bomoni biso batata ba ko batela biso. OK, to sepel bing pa maté maman pa biso na malam peza awa mais problème na biso zelete to yeto découvrir qui est papa Kinzomba. Parce que ça on peut dire que musique penza partout là était pour la solution mboka la biso il faut donc comme pas ya papa Kinzomba ndako pesa ma koki pour la tia na mboka la biso pas maté mboka la biso appelle un problème belé nano a sauver mboka la biso est-ce que papa Simon Kimbangu et longo na yé ndé mboka la biso ko bikisama to ndengene présentez-vous d'abord papa Kinzomba uzanani Matondo mingi bandeko balandi yonso ya émission Boetete Face TV chez vous. Ingeta Face TV chez nous vraiment merci. Nous sommes là chez vous. OK. Donc matondo mingi bandeko yonso ba kolanda biso de partout bozwa mitokomela kisapamba te kolandi sama culture na biso bena Kongo ya mbomuto azwa maloba liboso ya banto sengile na boeti amela kisa
ngai wabino mfumu kinzomba mbenza ne Congo nazali bongo mfumu mbenza mwana ya mvula nene inalanga ntekola vitinimi na mpango si Congo wana ndezali vila na ngai moko nkulutu adibundu mokambi ya kintu adike banunga mumonda vile babengi kabem en cycle donc wana nde mfumu kinzomba mbenza ne Congo moko mobundi ya bitumba ya mvuluzi kimbangu da ntungunwa molobeli ya baindo na katikati na mokili na biso matondo mingi. OK, très bien. Le monsieur nous a dit le ville, est-ce que c'est très nécessaire? Le ville c'est l'origine, hein? Origine en moto. Est-ce donc clan origine vraiment. Origine vraiment. Est-ce que c'est important président moto ay ba origine aye na c'est na mtango oyo? Oui, très bien vraiment moto tango ko bikala mokili faut amitunaka yé moko isengela mituna en soi d'où viens-je? Qui suis-je? Donc, eza question ya origine, question focalisée à ba origine. Donc moto na kati na mokili akoki jamais pourtant ko bika sans kamiyeba. Donc il faut aïe miyeba bi papa outi ngomo na adage moko moto mayele moko alobi na boite connais-toi toi-même. Yango zomo na mpasse na biso na mokili ya Afrika to na Congo banto ba komiyeba te. Or que na ko découvrir ba origine komiyeba bi papa biso to outi ndeko pesa biso ndingi sapenzela ya koyeba nani ozali pe mosala nini yoyo ko sala na senantango. Vraiment c'est très nécessaire pour Nantina Nabiso. Donc il question ko bungi sa ba origine, ba authenticité Nabiso nde ozomona na boete mpasi oyo to na ngona mokili ya Congo to mokili ya Afrika ezali ko tungisa bana na banto suite ya komi bossa na ko zanga komi e balisusu matondo mingi. Tebete papa Kinzomba za marié je crois c'est la maman. Oui. Maman pour ça moi que OK, maman na te pour ça origine yo ezali. Oza ya wapi? OK, moi la tube ko kantungi. Na habité moi le seulement mon poto kota que pensez-vous de Kimbangu pour la RDC? Moi le seulement mon ke pambate musunga zali pembeni. Maman, oyebi li solo oyo papa betla ko mko lingaka yo. Oye bango susu. Maman loba oya betla ko mko lingaka yo. C'est très amusant. Mais quand yo ko tentali ko tuté. Je crois toujours kana ye mala moi. OK. Moi le solo wana muke mukola lingaka bokutanaka eza inegeni. En tout cas ton papa bana ko linga ngai anopte yanga kaka. Ya bolingana ke wana l'église be wata. To lingana ki biso to zaki na yo teka na maison na bango ndi ko lingana. Ah. Ko yo te yanga kaka so on comprend te muto yo te yanga o nani c'est ça. Mo pianga kanda te yanga ko te yanga na suka yango nde. Azo te yo ndengeni. O te yanga fu la nzela nzambe ko na boye makamusuko sa ka te so lati elo mabe bala traboete. Faut la tra bien tela do pesa nga do te yanga do pesa. So so te ya kena ye. Metango tika lazo ko mitungisa. Oh nani o te yanga. Nzoka yena muteba lezo beta. Toka baba to. Desiko ya ko bimisali ka bolingo. Te ngai phrase ngai wana bolingo wana liboso wana. Ezaka nini abaka nini? Papa nseka. Bon. Na sepela na yo po. Mukolango wana yaki ya. Wazaji ko te ata mukolango ha. Yaka mbala poko ha. Bisinga sepela na soki moyen zali o ketika nga place tel na chez le conseiller. Mama. Nika bolingo za nanga mususu ha. Bonzambe te wana za bolingo nde chez le conseiller. OK, chez le conseiller. Yobokei. Abino, je t'aime. Maman olingi pe. Matolo menga na kanisi motonyo surtout bolingo salaka. Atako bonzambe zali mais moi je t'aime peu ezanga kate pa bate je t'aime ko utate maman ko na yeka tete je t'aime zalaka. Matolo menga maman na kanisi musala ya papa est-ce que ekoto pe na motema musala papa salaka. Bon, ingeta papa ekota na motema pamba te tant to salaki wana to za ba jeune to lobaka. Si to kies souvent l'église ils sont balés balai ko lobaka ka o za l'église amunene bona so biso ba to tala ni to lobaka. We église ngo e bana no ndenge ni. Si par exemple, il y a papa na betu bomuna papa zungu tsa ba position to ki ndenge ni.
on comprend que pour nous donc là il a a comme il peut ndenge alors que les actes déjà élévation là yé ndenge balomba yoko sunga to ko na ngomba etanda chaque samedi ndenge ba ko peuple sika place tozali matono mingi na kanisi wala za lisolo mususu to beta ngo mikomo ya pamate Fast TV chez vous to kota bandako na bino ko so na libota na ba eban surtout o bazala posa la biso bo contacter sur le numéro zali affiché na 085 00 91 741 vraiment yango to lelo oyo notre problème lelo que pensez-vous de Kimbango pour la RDC Fumu Kinzomba? Tama tondo mingi bandeko balandion soba kolanda biso vraiment na mokolo malelo yo na banza tango to kolobela ke pensez-vous de Fumu Kimbango na mokili na biso ya Congo to lokola na Afrika to koloba boye mingi vraiment kati na biso kino na ngonga oyo loposo moindo to bandeko ba congolais tozomona lolenge kani na boete mokili na biso mozali kotambola précisément mokili ya Afrika lolenge kani yango ezali kotambola tozali ko pleurnicher voilà tout ça la boue patati voilà ça mange pas tokene na ba élection tokene na makambo ya mutindu na mutindu voyons les géopolitiques tout ça la makambo mutindu na mutindu voilà les pays ne marchent pas ba accord ya mutindu na mutindu pourquoi pays ezotambola malamu te pourquoi on a oublié divinité na biso monene l'esprit Congo oyo esengeli asunga biso apesa ba solution na ba état de besoin ya peuple Congo pe et peuple ya Afrika mobimba ndi wana mvuluzi Kimbangu ya ntungu tata nseka mokili moyebi lisusu te bazo me connaître yesuiti ya ko me connaître mvuluzi Kimbangu ya ntungu c'est pour cela ozomona tozoko kutana na ba problème ba difficulté makamba mutunu voyez le pays ne marche pas miso tozoluka kosala malgré makamba mutuna mutindo bakonzi ya mboka bakambi ya mboka malgré ba méthodologie ya mutunu na mutindo mais voilà ozomona na boete solo tozokoka ko avancer te pourquoi quelque part to bosani divinité monene oyo babengi mvuluzi Kimbangu ya ntungunwa oyo apesaki bisako lepo na biso bayokaki pasi na ntina ya loposo moindo poete biso lelo yo te bana kokoma banto ok batono mina kasi ba eso que tongo zeli awate patoki quelque part mbuna mozo beta si wana église et tongo zakuna tonge zali na mwase bipe wapi atozali sera avenue Bilwa tozana luzumo ana c'est non loin bipe wapi ezali etonga tokilongo tongo ke malembe kutikuna ingeta c'est pas un problème le lingue kanibino bo bolingi lo kwa lelo ko tala biso vraiment avec plaisir tu as bibino vraiment face TV chez nous et bien ko komela biso na kati ko vraiment matondo mingi to ko bana ko tambola na biso ok en tout cas ça le déplacement vers l'église sika wapi ntoma monene ya mboka la biso azali po tala maïle ko le kawana pe en coup de route je crois to ko zaper na temps to solakino to rosisa émission la biso matondo mingi tokei. malembe esika wapi papa na biso Kinzomba ayanga naka elongo na lingoma mobimba
c'est vrai tokomeka moko to amam ke papa Kinzomba tokomi awa na éviter nini oba ko découvrir sika oyo bon na lisungi ya balongo ntango tobandi misala oyo tozuyamba nanu na ekuke ntango tozuyamba na ndako vraiment déjà soki tokomi à partir ya 5h du matin okomona déjà na boete solo bantu déjà bakomi plein na kati ya ndako alors tolukaki bisika nde tobaki na kozwa te na lisungi ya balongo partout totambolaki vraiment parce que nkango eza ya mwa mingi kozwa mpenza esika oyo koki komeka kotia nkango vraiment c'était pas facile alors na lisungi ya balongo nde bipe wape moto moko aki kotika biso awa partout tozwaki vraiment kosololezaki mpenza malamu te mais ntango toye kokoma awa na katikati no esika vraiment tout a été permis na occasion na biso nde na boye te kokutana mokolo lopango kosolola na ye d'ailleurs ye moto azoyebisa biso bino boloba combien beaucoup banda kofuta biso soit neni bo bando sala misala biso to pesi bino esika pourquoi tolingi na boete mwinda eba na kokota na kati na lopango pe lokola na kati na avenue donc c'est la façon dont to kokota na esika après avoir comme kempe ko lité ko tambola bipe na bipe ko loka bisika na boete solo tozwa kite mais quoi kokota na a no esika na boete solo nde batata ba kina ko pesa lisungi na bango na boete te ko sala misala awa batolo mingi na kanisi Fast TV chez vous to kiti peza awa na kanisi so tele Josué na sanga batoki même nga na toki peza toza musika na fond peza ya Selembao na balabala o babala Luzumo 21 entre Birmanie à Sosa. OK Luzumo 21 na Selembao ndete ko découvrir na to ba ite Fast chez vous il faut to tambula to yeba pa mate sango ya mfumu Kinzomba et yokal pe makasi mingi mboka na biso na besoin ya solution ta la guerre quoi na est rien ne va rien ne marche déjà parle de 3e guerre mondiale mais tu éviter est-ce que 3e guerre mondiale est possible mais tu vas découvrir motu moko mosala nzambe mboka makasi o na kanisi histoire na kobeta mambe histoire na yepa matin pour balaki libulu o esabaka munene kwa na mitendi ndenge matali bala nde baluka ne ba kunango bele bien babengaki yepa yaki asaki lo sambo abelaki fuki mbango nde temps ba ye première fois isimaki te temps ya kitiwana nde bakambo simaki yango na Fast chez vous to lukiye pas to lukiye ya to kiti awa pote bate mboka la biso est-ce que 3e guerre mondiale est possible na mboka la biso ta mboka yo simbate fuki mbango pour na mboka la biso alors représenter ni Matondo mingi Fumuki mbango pona mboka na biso azoko présenter un divin donc aza divinité monene oyo esengeli biso to reconnaître pe lokola matambo esengeli biso kolanda donc tokoki koloba na bote Fumuki mbango nde tata lopango donc biso tozali bana na ye lopango na ye mokili mo Afrika pe ndako na ye zali mokili na biso ya Congo donc sans vouloir kimbango de ntungunwa tata nseka ndenge bozoka ke préparons-nous pour la 3e guerre mondiale pourquoi tata kimbango lobaki yango après mon récitation na boete kozala une catastrophique ba guerre atroce makambo ya mutino na mutindo kozala après récitation ya mvulusi kimbangu dantongo après ko kangaye makambo kozala ya ebele ba guerre ko persiste na kati mabele na biso mais il faudrait que bena Congo to peuple congolais bazonga na matambe na ye ba ya balanda ye lokola mokonji pe mobikisi bazonga na ba prophétie pourquoi eza lokola tata na kati na ndako tango tata linga kufa atika ka otobenga ka testament biso pe moko na mokili na Congo tozali na testament moko esengeli biso kolanda ezali testament tikela ki biso mvulusi kimbangu dantongo ya yambo akende komiti kabakanga eli boso na bazuzi le 10 septembre 1921 tata kimbangu na kati na mbanza nsanda tikela ki biso bisakoli nde bisakoli wane esengeli na biso totambola nango tata mseka nde bisakoli wane kosala en sorte que biso to avancer soko tali mikili miso batambola na ba lignée prophétique alors biso pe soki tolingi to avancer esengeli totambola na lignée prophétique notre lignée prophétique c'est ce qui nous a dit mvulusi kimbangu dantongo oyo lobela ki biso mvulusi kimbangu oyo tikela ki biso mvulusi kimbangu nde balobaka na biso na boete bokoki koli ya biloko ya mowe lelo mowe soko akufi bokozwa bilamba na ye mapango voilà mais loko moko ya mowe solo balungola ngo tezali maloba na ye loko la biso mvulusi kimbangu atikela ki biso testament nyonso tokoki kosala miso tokoki koluka mais sengeli na biso to landa maloba mvulusi kimbangu dantongo donc we kangi biso lelo tata nseka ezande maloba ya mvulusi kimbangu yango boyoka ke mokili moningani préparons-nous na 3e guerre mondiale donc eza maloba ya mvulusi kimbangu biso to boyi kotosa o biso to buki nde yango mutesali biso mpasi
du fait qu'il y a kolanda matambe ya mvulusi kimbangu dans tongo donc directement tokozonga na lignée na biso prophétique directement tokozonga na ba source na ba origine na biso banto mondo pourquoi toza lokola banto babungisi ba origine tokomi lokola ba orphelin biso na Kikongo tokobenga bana basana donc bana basana ngi oloba na bwete bana bitike or boza na tata na bino lelo bo préférer bolanda ba tata nzike bolanda Mahomet qui va nous rien nous donner bolanda Jésus-Christ walobi moko na bote je ne suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël donc ngai na yaki pona bampate batinda binanda kuna Israël ndelelo ba congolais bazui batomboli na mapeka na bango et pourtant ceux qui batuni batali na ba carte de lecteur na biso moko to komona na carte na ye il représente kazamo na Israël na 12 tribus ya Israël mon côté congolais azakuna donc biso tozana ba tribu na biso mais lelo moto moindo andimeli na bote les lions qui délivrent les tribus d'Israël or na kolanda ka lion qui délivre les tribus d'Israël bozo ba bien les tribus d'Israël lokola biso ana mboka na biso tozana 4 tribus les tribus de Baluba les tribus de Bangala les tribus de Baswahili et les tribus de Bakongo sko bino lelo bondimeli nzambe ya tribu moko songolo mpakala tribu ya Bayuda donc les Yuda représentent comme tribu de Baluba biso na mokili ya Congo to na Afrika tozo sambela nzambe moko par exemple nzambe ya Baluba ya libota ya Baluba donc ndenge ba congolais ba sambela ka les lions qui délivrent les tribus de Juda tout en étant libre ba mikotisi na kati na bombo orke bazali na ba esprit ba grand esprit un grand esprit comme mvulu ce kimbangu dans tongono oyo mokili lelo bazo me connaître nano mokili bazo ko négliger orke yenda tinda makipona ntina na bango c'est pourquoi t'attends c'est quand ndenge tozali boye pona ko éviter troisième guerre mondiale pour être to zonga na authenticité na biso to zongela ba valeur parce que na ngongo to perdre ba valeur do mokili ya Congo to perdre ba valeur les africains banda ko benga biso ba bête bazwa ko chasser biso comme si ils vont à la chasse des éléphants bazwa ko chasser biso lokola ba bête de somme ba benga ki biso ba makake suite en vulu sikimbangu dan tungulu ndele lo moto moindo akomi pa lati veste. Il y en a d'autres à la cravate, le quoi na kabayi politique à la cravate. Azue batena kala bango to bando la ta veste, ba la ta papa nseka écharpe. Donc l'homme noir na tango ya babelizi aza na tango tia ko la ta cravate. De soko lati kaza que faut ozwa écharpe. Okangia na kingo ndo lati bankos lelo bango inso balati ba cravate mais babosani na boto soki balati ba cravate grâce ya mvulu ce kimbangu dans tongono ndeto eba na kozo batono mingi na kanisi to kita esika wapi ozaka na kilongo batoza toujours ko koma esika wapi ndeko azali to facile chez vous tozo kita siko na kilongo pourquoi les jours ya mercredi. Ah bon, matondo mingi tatamseka. Ton côté histoire wana, ton côté histoire. Matondo mingi. Donc mokolo ya mercredi. Pardon. Nalingi bandeko yebi biso nsembo ya mumavanga luzolo lwanzambie ingeta la yesambila botango matondo bandeko abokotana wana bandeko kuna bakoko ingeta fili babetango ata kingunza babetela biso ata na loyembo ko sala malamu vraiment toningisa kingunza OK voilà toto kita to rappeler que fukinzomba zape moka bangunza de moka bangunza kata mboka la biso foya to simbi peda sika ya zali tebete bangunza message ni basalango pona fumu kimbango to kitana une grande équipe sika wapi fumu kinzomba azali ko sangisa baike bele penza na bumbu meto sengi le moko bande kwa sengi mumavanga luzolo la nzambi sala sambila ingeta tata mpumpa bopesi biso sala sambila munavanga luzolo la nzambi.
mbanga kelika ntawo yenta idina nterebo zobobo tukala bakubama oluna kala bakubama bana oluna kuenda yambu dina kuna idina bika inga kelika toma kala bakubama lengo kuza sikila mubelo tata mana mana kusambu kelika yese mayange mana kala tuvisidia mato Matondo ntino ezulu kangala
pamba te na Biblia mokolo o ba pesa bango ezali bongo mokolo mwa saba nde samedi ba biso to sanctifier mokolo mwa saba ta po ete to bulisa yango nde biso bato baindo mokolo oyo nzambe ba kopesa biso ezali mokolo mwa misato nde mokolo niye oyo tuyaka kokumisa nzambe tango yina kati na kilongo batata mama esengeli ozala na esengo tango koti na kati na kilongo yaka penza mikotisa mema na ba faculté nyonso ya ba pensée na yo kotisi yango na kati no esika balongo ti wana tozali kokoba kaka toyebi malamu batata na bamama temi na biso ya mutu ya munene tozali kolobela ezali na boete la divinité de Mfumu Kimbangu balongo ti la divinité de Mfumu Kimbangu nezali temi na biso ya munene batata na bamama tozali kolobela to bandaki yango banda mois de janvier toyebi malamu biso communauté kintwadi banunga mois ndavelela to salela katemi moko chaque année to chanza katemi te na boete la 2023 to salela kiteme o babenga ki na boete la restitution des œuvres de Mfumu Kimbangu donc kolba na boete botie itata Kimbangu na ebonga na ye to mona ki na boete ba ki na kobota mbuma wana to bandi yango na mois de janvier le 6 avril le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit ko pesa tata Kimbangu ebonga na mokili na Congo bongo te to bete na mvulusi Kimbangu dan tungu na maboko balongo ti ndete miwana lokole utaki na mokili molimo ebaki kobota mbuma la restitution des œuvres de Mfumu Kimbangu botiei boibonga na ye tata Kimbangu de Ntungunwa de l'an 2024 tobi kokota termina biso to bandaki banda mois de janvier la divinité de Mfumu Kimbangu la divinité veut dire quoi bonzambe na Mfumu Kimbangu balongo ti nous la communauté kintwadi kabanunga muwanda velela nous reconnaissons tata Kimbangu lokola nzambe tozali kote ya tata Kimbangu na ngonga oyo étant divin balongo ti tant lobby la divinité de Mfumu Kimbangu tomoni makambo mibale on nous parle de la divinité et puis on nous parle de Kimbangu balongo ti nde toko kende na détail na banza biso banso to bandaki na teme na biso lolenge kani to yebaki kopesi yango kuna balobaki na biso na boete que veut dire la divinité divinité soki toke na définition na yango divinité balobi na biso na boete divinité ezali na boete quelque chose qui existe dès le commencement donc eloko oyo to moto oyo azalaki banda e bandeli ya mokili balongo ti nde wana babengi divin soit balobi na boete être primordial donc moto ya yambo cause primordiale donc moto ya yambo avant notre existence ya yambo biso bantoto zala na mokili ya yambo biso bantoto bika na mokili ya banto nde moto oyo ya yambo azalaki nde wana babengi divin wana tozo benga nzambe balongo ti ndesko lelo ba yeko kusabiso bonzambe na Mfumu Kimbangu la divinité de Mfumu Kimbangu nde kuna toyebi ko définir divinité nde Mfumu Kimbangu biso banso toyebi na boete kombo ya Kimbangu elingi koloba na boete ezali na sensi Congo mais za kombo ya ba Congo te ya bangala te ya baluba te ya basweli te mais plutôt kombo ya Kimbangu c'est un nom céleste un nom spirituel de za kombo ya molimo Kimbangu elingi koloba mbangu di Afrika ma ya swe kama ye ya to beteli bango na maboko to beteli bango na maboko wana ezali na boete na monoko na biso na Kikongo na nkota na biso na lingala balobi na boete moji poli ya maema bomba mi na molili pe ko bimisa po na français balobi le révélateur des choses cachées yango tozali koloba nani akoki ko jipola makambo ni mazali ya kobombama o ezali na molili nani akoki ko jipola yango soki nzambe nde tozwa koyekola la divinité de Mfumu Kimbangu nde tolobi na bana nyonso ya bangunza tokende koyekusa mokili bonzambe na Mfumu Kimbangu mpamba te tala mpase siri kokota na mokili na biso tala kolela maladi bitumba malgré toko sambela malgré tozo sala manso mais quand c'est mokili ya Congo pe mokili ya Afrika moye kimiezala pourquoi
tobosani mvuluzi kimbangu ya ntungunwa oya tinda makipo na ngai na yo oya pesa ki bilakeli awa na kati na mabele na biso oya pesa ki malako oya pesa ki lutwadusu oya pesa ki mode d'emploi apia ki lignée prophétique po ete ngai na yo toyeba na kolanda nde moto wana nde ngai na yo toyebi na kobosa na ye balongo ti nde lolo zomona confusion esili kokota na mokili nde yango ngai na yo tozali na mosala ya kende kotalisa na mokili soki balingi na boete mpasi esila na mboka ya Kongo bitumba nzala maladi makambo ya mutunu na motendo esengeli ngai na yo tosala rekuo na mvuluzi kimbangu dia ntungunwa balongo ti yango esengeli tolakisa na mokili bonzambe na tata kimbangu tant balobi divinité tolobi divinité quelque chose qui existe dès le commencement balongo ti dotango tozobenga kimbangu nzambe donc esengeli to se référir donc tata kimbangu tozolobela azalaki banda ebandeli ya moki tobeteli bango na maboko makasi balongo ti nde na boete batata na ba mama to yaki kotangisa na mokili na boete tata kimbangu kimbangu tomoni ye kaka na 1921 te kimbangu aza moto alelo te mais quand si kimbangu to kolobela azalaki banda ebandeli ya mokili balongo ti na banza totangisaki 3 kimbangu na katikati na biso 3 kimbangu donc kimbangu tomoni elelo te beaucoup de gens pensent tango tozobenga kimbangu nzambe bazosala allusion na kimbangu bango bamoni na 1921 mwana ya tata kuyela elongo na mama Louise or que kimbangu azalaka banda ebandeli ya mokili kimbangu azali molimo memoto te. C'est vrai, bandeko ya Fast TV chez vous, vraiment tu as dit awana Selemba ou sikawa pita kokutana na le commandant suprême de la mission de Fumu Kimbangu ana mokili mobimba. C'est vrai Torobanin, c'est le to tanga ba ne mwana nsem aza susute et to tanga Fumu Kinzomba comme commandant suprême de la mission de Fumu Kimbangu dans le monde entier. Oui, vraiment, tu vois que malé pas maté. Nous voulons continuer notre émission de ce soir et longo na le commandant suprême. C'est vrai que Fuginzomba awa to confirmer baptême nabino en tant que commandant suprême de la mission de Fumu Kimbangu. Donc ba ne moanse balongwa ki bakenaki le l'autre mona le commandant Fumu Kinzomba. Pour la journée à mercredi. Ingeta matondo mingi bandeko balandi ya Fast TV chez vous. Vraiment pourquoi mokolo ma mercredi ezali mokolo mutu ya munene. Mercredi ezali mokolo ya yambo pona calendrier na biso. Banto moindo ezali vraiment mokolo ya yambo. Ezali mokolo oyo moto moindo akelama. Ezali mokolo oyo mbasi ya nkuluto oyo babengi ange superficiel parce que nzambi azali moko babengi le Seigneur a Congo. Mais na chaque portion à terre apesa ki molimo moko ya likolo na est na ouest na nord pe lokola na sud biso na est bipo pitozali nde molimo wana likolo babengi nzambi ya mpungu tulendo. Nde apesa ki biso mokolo oyo akela ki biso mokolo e santo na biso ezali mercredi mokolo oyo moto moindo akelama mokolo moto moindo esengeli azongisela kanzambi matondo ndenge pe bikolo mosusu to bamboka mosusu mabota mosusu bazongisaka matonde pa ya nzambe. Par exemple les asiatiques basambelaka na nzela ya miso bapesi na prophète Bouddha mokolo na bango santo ezalaka jeudi. Et par exemple les arabes na nzela ya alliance nzambe mokeli asalaki na prophète Mahomet nde basambelaka mokolo mwa vendredi e ndakisa bandeko na biso ba européen bandeko na biso ba européen solo bango basambelaka na Bible d'ailleurs bakomi yango kumisa mokolo mwa sabata po obulisi yango mokolo santo pona ba Kristo papa nseke ezalaka dimanche te plutôt ezaka samedi pona bango mokolo esanto ezali samedi donc bantona bantonenge tata kabola est ouest nord sud apesa chaque terre na portion yango soki tomoni makomi wana tokotala ngona mokande ya Deutéronome 37 le verset 7 8 9 kuna zolo nzamba zo bana boete tango akaboli mokili na ye na mokili mobimba 4 coin apesa ki molimo moko ya likolo na libota bakumisaka ye nde biso na portion na biso mokolo oyo bakela moto moindo mokolo na ye santo esengeli ateka
lobaka te bankoko bakota ki zamba te bankoko bakenda ki soki wapi te nde ezali mokolo mwa lelo yo tata Nseka. Ok, to lansami sous de maloba ya commandant suprême to ba était pape ayaki awa na mboka na biso Congo. Ingeta. Mais à célébrer un certain mercredi. Ingeta. Pour ni bongo. Oui, voyez pape aza mutu moko za très élevé na niveau ya spiritualité. Koyana yebo yoka kitango première fois annoncé boye na yena mokili ya Congo. Que voilà zwa na mokili ya Congo asalaka shiti kilibiti. Libako ebite uta parce que eza mokili ya bisimi, mboka ya banka, mboko ya bankoko. Le pape n'est pas atia matambe na yesi baptisement directement sans toutefois demander la permission na ba génie Congo. Ndeboka kimbali boso nga ya na Congo akwei akomo stambo na chaise roulante. Donc sengela kina ya sala misa na ye mokolo mwa misa to pourquoi atonga boyoka ni na ba génie Congo. Atonga boyoka ni na ba génie Congo bayokela ye poete akwe ya lisusu tenenga kwa kila fois passé parce que babombela kibino à l'entrée tango azokota na stade alingaka meka kotambola akwe ya lisusu. Ah bon? Oui, ndo mona salaki 4 jours mais mukolo asalaki misa ezalaki mukolo ya misato aya kozongisa yo moto miyebi na yo teke mokolo mwa misato ezalaka mokolo na yo ya losa. Pourquoi papa asalaki azela asala misa na ye mokolo ya dimanche mais il a préféré bel et bien ya kosala misa na ye mokolo ya misato petango asilisi misa botala ba photo ya papi tango ayake na ba affiché na bango ba bambaki ba dessin zalaki na sima bokomona mwasi moko lamba moko ba dessiné na sima ezana ekeko ya moto moindo mwasi moko c'est la Vierge Noire mwasi moko tango asilisi mission abaloki ayebi na ko saluer pourquoi bango ba yebi mambo nyonso ba memelo na Bible eza version bango ba tourna ya mambo esalema na SLT mais abele bien makambo esalema na mboka na bisoko. Ok, à vérifier, nous allons faire nos enquêtes pour vérifier si réellement que quoi to image wana ya Vierge Noire ingeta ba preuve ezali mbala sima bolu kabiso to koleksa bino yango bozongela kaka ba journaliste bazali botala na sima ya pape bokomona ekeko ba dessinaki ya mundo tango abaloki aya saluer ye moko médaille ya lataki ba médaille ezali na elembo ya pharaon ezana étoile brillante ya 6 étoiles na katikati nango pharaon asalibwe tous les pharaons étaient de noirs. Pharaon motomoindo azalaka te. Pourquoi ne pas kolata elembo ya nkolo Yesu? Yo lati seneti ya Pharaon pour en vérifier. Batono mingi en tout cas, merci mingi festival chez vous. Mais tokeleka aboité, nous allons faire une surprise dans l'église. Na kilongo papa, na kilongo ingeta kilongo pour ça la surprise à n'importe qui tombe na awa. Faut moi to tambola mamuke, oya kokwela ka kweli kaka. Abuto baka bona ni. Mama yenge olemi bopwani mama pona yo soka kimbangu nani na ndenge nini lobelaka mpe kimbangu mpona mona foto ya kimbangu awa etango obelaka ye ayanolaka yo ebele mpenza. Ok, deuxième personne mama yenge. Ok, mpona yo zoka kimbangu nani nazwa fumukimbangu azanzambe pona witeki na chrétien na sambeli trop mais bande na yebi fumukimbangu pas même inane mais o asalelinga donc asaka nzambe na ngai Ok, voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission de ce soir. Merci Fumukinzomba pour la collaboration na Osika vraiment. L'émission passe c'est chaque samedi à partir à 20h. Suivez-nous chaque samedi à partir à 20h. Fast TV chez vous. Merci na Josué qui l'a vous dit. Merci également na Sangla, Obakamagi Biso. Merci na Totoko Dazagwa na Régie. Voilà, Simi Format, émission Fast TV. Merci na déjà la mission Fred Abala ainsi que tous les personnels. Il y a Force Télévision. Pour la mission Awa, jusqu'à la prochaine de Royal Isusu, Tokutana, Fumukinzomba, pour te baiter Mboka la mission, Ego Kende, Nenge Nini, Mbote la Mutumoko Mibale. Matondo mingi bande ko balandi vraiment na PC mbote particulièrement na son excellence président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton pe bambote na bana nyonso ya mvuluze mfumu kimbango particulièrement bande ko ngai bangunza ya yambo président Mangele Silubasa ambassadeur pe ya mibale ya ndona itela mobilo nzambi ya bankoko bana ko pambola bino pe bana nyonso ya kinto alike banunga momonda vele na KBMV partout bozwami nzambi ya bankoko pambola bino. Matono mingi, à la prochaine. Ciao.